Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille. Et qu'on dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso, na banda kuna bino, na ba poste téléviseur na bino. Voilà. Kota, aimer, partager, ceux qui zamba la liboso, s'abonner. Et que ça la vraiment biso bien, vraiment makasi. Voilà. Famille Libota, shalom, hein? Shalom. Famille Libota, shalom, les Péchalov, vous êtes là, Péchalov, bon matisaba, j'aime, Péchalov, boza wapi, tu dis que non, la suprême, alingakane bouzo bate, voilà. La grande famille, beau aimer, beau partager, le dinachou, et voilà. On est ensemble le lundi à vendredi, bon depuis il y a semaine, na bino nyonso, et zanga wa bino BBC Mpoi TV. Kota aimer partager, et que ça la vraiment biso qui toko makas nazo ibate na boka ki balinette nanga wapi nzambe na bomoi. Voilà. Famille Libota toza na film na biso tozo tala kuna na Belle-Vie Télévision na titre ya la sœur Marie-Hélène. Belle-Vie déjà libala esili. Dirbo abimisela ki valise. Réalité mususu onga nazo linga nazo inga na yeba na etonga na église wana nazo mona makambo ekobima ya ebele kuna la sœur Marie-Hélène, papa Serge, Priska, donc makambo ejali na église wana. Attendons voir. Kuna non Belle-Vie na simbi penzate. Alors tous allons ebele lelo pour na 5e épisode na biso. Famille Libota to kende na ba 100 to leka to dendi sango malgré ba buzobo ezoleka sur les réseaux sociaux to dendi ça to yebi que nous tous na film tous à la plus focaliser. Voilà, aimer partager la grande famille. Les Péchalov bon matisana ba j'aime pardon si tu es Péchalov beaucoup menanga je suis Péchalov ce que vous a famille Libota comment je suis focus famille Libota parce que c'est la famille here. Awa, c'est la famille. Alors, voilà. Babon de bien week-end. Hein? Voilà. Bandeko, je crois que mon titre, mon photo et miniature. Je vais parler plus. Awa, non, Kenina. La suprême Mobutu, Irsil Pechanga, Black Line, Mutatika, Hydroquinone, na défaut. Oh, succès, si là. Topé maka 1 mois, 2 mois, t'es sur les réseaux sociaux sans combo naïe. Ni loko ilikilanga. Koto bulubi succès, si là, za elo côté, ebo, matake kitaki, mais 2 mois et zalake belé sur les réseaux sociaux sans pour autant azang sakomata miniature. Non solo là. Wana bomoni ba artiste, ba on so baza ba artiste ya Simba. Ba sali ba sortie médiatique na bango, Eric Oyo aye ko bima. Azaki abima ki déjà. Mais edendaki azupeka makambute. Awa oya o mususu oyo soki Simeo abimi esali ke non yepe Eric abima lisusu esala nde soni mpo na nga na yoki bino bagayar zéro soni na place na bino na makambo bosala vraiment nazo simba mutu na tali oyo soki Simeo wana lobi na tali e pa barezi ozotala bato batindele ngalien ozotala boye et fan de l'ina na kiti ozomona ke non le monsieur Azana Nzala et fan de l'ina na kiti façon azo s'exprimer tu sens que non alataki soni otala pesa soni na kiti ya savandi soni kaka
eza pasi. Alors bit na bango eza nini? Gomez oyo ya yaki kobimisa ba audio na ye. Si tobi pe totala bien, eza kutu Gomez te, ya yaki ndeka cible na ye eza nde Ursule Peshanga Simeon oyo. Ka soki nani Black Line na sala yo mabe, parce que yo moko pe ozo se contredire ya koloba ke non, naza un problème na ser nanga Black te. Wana o eza balobaka ke non, ozo lia ozo fula. Siko kana bato moko o bazangi maele, nde bakoloba ke non, o toucher Black te. Mais yeba ke yo eza na jour ata moko te okosungaka Ursule Peshanga ya koloba ke non, osali peut-être groupe na yo, bon kosunga c'est trop grave. Ya ke non, osali peut-être groupe na yo, Ursule ya ko jouer, je ne pense pas. Et ko sali makate pe ko zalaka te. Mais du moins yo Ursule Peshanga azwa yo po loko pe oza muto makambu te, Ursule azwa yo akotisa na film, akotisa yo na film na de mon père. Oza na kati ya film wana ya Ursule Peshanga, o etalama wana, o lobisa pe communauté. Mais ozwa pe makambu te. Mabe ya Ursule eza nini? Eza pareil na Eric. Bazala pembeni ya Ursule bazwa makambu te. Mais lelo bino nyonso bobaluseli mamandoki. Mais na mutu oyo ajuaka te, mutu oyo succès sila, mais nde mutu oyo boya mais ça fait vraiment la honte ya komona bibali ya boye. Toke lisusu nano epa barezi. Barezi ndenge aza wana bandeko. Communauté toyokana ko tozala bato. Barezi oyo musala oyo asala epa Bellevue pembeni ya Bellevue. Lelo alongo epa Bellevue akomi epa sila. Et pas si la commune ko toucher personnalité ya Bellevue. Et là qu'on a pour ça là on pas Ursule te. Bino nyonso na boluka kozala. Boza ba fan ngana okelo bakino boza ba fan révolté ya Ursule Peshanga. Bino nyonso na ba barezi. Lelo bozo personnalité bozo Ursule botanda ye na mesa. Ce qui peut-être Ursule boluka ye pe bozala pembeni na ye po Ursule apesa ba tout chance te. Toyebi biso nyonso malgré to vanda na été malgré to mona été mais vie peut-être na musika ka totalaka na koyo ka bato balobaka Ursule e pa na yo elekate buzo be pa na ye ko lekate donc aza mutu moko za ba caractère na ye to mona aza asalaka conférence de presse moko boy to mona ezaka ye non ezaka soki conférence de presse je crois ya grâce Luzolo et soki grâce Luzolo grâce soki nani o temo. Je crois, hein? Si j'ai un trou de mémoire, je crois. Bino ba chroniqueur bozalaka ebele wana. Bozaka sima na ye. Balekechu ba rezi bino nyonso bozalaka wana. Soki apesaka bino chance akozala pembeni na ye. Je crois bolinga bolukele ba problème. Ya sérieux. C'est que loko ezo sala ke no boya bo banda ko tia kombo na na se na ndenge bo kene na ngwana ela kisake no alinga bino pembeni na ete lelo tomoni mwana mobali oyo asala ke no Karine Pala abenga na Marina na Marie-Hélène na Karoker na ye wana les messieurs lelo apelisi life akomi ko finga pe Ursule. Siko nga nazotuna na bino kana bino bokozala toujours kaka na monde boye na vie ya boye pona star na bino. Bobimaka pona ko condamner Marina na Marie-Hélène. Or na ngambu na bino ka bino moko ba bakuku mwana wana Sam bozo sepela na yete qu'on se le dise. Lelo abimi akomi kofinga Ursule Peshanga. Vous vous rendez compte? Wana bozo mona te keno aza mwana muke pona koyebisa keno asenga pardon. Wana bozo mona te. C'est-à-dire que non ngambu na bino tout est permis et mutu aya ko recadrer bino te. Non. Parce que lelo to lobby peut-être Ursule bakuta ne peut pas ma BP écoute bosa ndeni. Vous allez oublier à koloba keno le monsieur abimi azo finga c'était pareil na ba Marina.
afinga ba Marina, afinga ba Marie Hélène, et voilà, bakutana mne, ebimisa, o ebimisa wana. Mais le col a battu bazana injustice. Karine Pala azangi ko se maîtriser. Abengana bango. Lelo les messieurs azo finga Irsil Pechanga. Mais aluka pe azala pe peut-être nani pe pembeni ya Irsil Pechanga. La grande famille, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager. Barézi, Hermoko. Vous savez ba analyse na bino, vous savez ba sortie médiatique na bino. Boye bakake non lorsque vous osez la bongo. La personne ou encore ta personne ou encore qui bo moto na yo o chango pe Angers. Qui bo moto na yo moko pe ozo chango Angers. Comment est-ce que vous avez un niveau ya lokola oyambi pe soki Eric ango lisusu. Aye susu ko pota buzoba. Pona ngambu na yo oza na besoin que non asilisa Irsil po yo oza na côté moko. Ki journalisme pe za la bongo te. Ata ba biso ba mususu to pona peut-être que non toza ba famille libota toza ba péchalov. Mais toza na ba réserve mususu o sala musala. Tokyo lakisa injustice wana te. Po biso ta oneti ngata ngona yaka na yaka juste ka ko lakisa bino ke no botala mabe na bino. Botala ndenge bozo réfléchir. Botala ndenge bozo kina makambo. C'est pas comme ça. Irsil azana makambo te. Irsil asila. Mais 10 jours au jour à mataka na miniature, 10 jours au jour. 2 mois ezala kebele. Siko moko nga na mi Elvina mama loketo ndenge bazo. Bomoni mama loketo bomoni peza ndenge azo nyonga bino loketo usakana kana loketo Mto alaka bino ko balula loketo pendant 33 akobalula ngo 33 tours. Ta on a yebisa bino ke no azai humoriste bundima ngate. La grande famille, vous aimez vous partager tous solo là. Si koyo bino bokanisi ke non tout ce que boya ka ko sala wana Irsil Pechanga koya vraiment koya ko répondre ni bino pe bovandi na été boyebi ki ele Siméon azolbima na komi nanga abakwiti papa koma abakwiti to eza choix na yo. On a écouté ça ba audio te po na nzala mais ceux qui batali boye oza déjà na nzala. Ceux qui batali boye oza sans position. Bande ko boye me bo partager to solo là. Lelo Irsil Pechanga a comme cible ya batu nyonso sur les réseaux sociaux. Mais muto asila. Bino bokanisi Irsil Pechanga ndenge zawana azana makambu te. Sûrement azana makambu. Alors eza bien. Yaka ndenge to moni muto avandi na kimia. Mais le Congolais congolais aza mutu moko boya réfléchir, même pas congolais. Tout ça na ba camp. Quand ya mama loketo il arrive parfois ozo réfléchir niveau ya compréhension batwe mais aiguille wana ezola kiso kaka 0. Bino baba résito bande ko mona bino sima ya Irsil. Peut-être lokola peut-être apesa bino espace te. Ya boza nde pesa bino barrage. Ce qui audio ebimi. Et la matière sur les réseaux sociaux. To boite. Pour ça la mo analyse ndenge bolingi parce que c'est interdit.
Mais ekozala pe bien peut-être ata minimum ya respect parce que minimum ya respect wana ezola qui s'appelle famille oyo uteli. La grande famille beau aimer beau partager. Bino bokanisi Siméon wana tanenge abimi wana. Il est venu seul. Aïe mon côté. Eza kaka de bouche à l'oreille ka yo vandi bosoza na matière bimisa. E inda kaka. Tomoni pe Gomez abimi te ko ya ko répliquer. Sam lelo azofinga azomatisa penza azofinga penza Ursule Pechanga. Nyonso na pona nani pona Sila Bisalo. Ceux qui bolandeli pe audio, qu'est-ce qui vous prouve? Kuna pe na ba audio na toki mungongo ya Ursule te. Si to bito solo la pembe. Si to bito solo la pembe na audio na toki mungongo ya nani te, ya Ursule te. Ezaki Gomez ozo transférer message. Il parle soi-disant garçon oyo. Qu'est-ce qui prouve que non? Gomez oyo alobaki pe zaki ya solo to zaki lokuta. Problème pe zakuna te parce que Ursule Pechanga na Gomez baza ya na leki. Eza juste que non, bon mekana no akozongisa maele na bino na sima. Monde na bino ba artiste boza plus na jalousie keto, mitema mabe. Bo sololelaka muninga bien te. Nde yango bozomona ezo indaka tout le temps avec vous les artistes comédiens. C'est difficile au ndima muninga. Donc sur 100% boza plus doué na kisongi songi. Yango bomona bozozanga siko se maîtriser ba makambo na bino zo bimaka libanda. C'est dit à ça. La grande famille, beau aimer, beau partager. Donc, mon péché a kobo ya Gomez te, et Gomez a kosenga pardon te. Poko bima oyo bima ki yo pe Siméon wana. Kokanisa te ke non oyo kotombola Sila. Non. Noteki ba audio. Lobby ya Gomez. Black Line a sali le côté. Cible no ezaka ka Black Line au côté li côté Gomez. Parce que comme on a Gomez, image ya Gomez partout na minute c'est Ursule Pechanga. Wana to yebiango. Parce que on s'est contredit dès le premier jour. Naza na problème na Black Line te. Naza na problème na serre na ngai te. Mais lobby au vendela qui depuis avant-hier déjà bandai ko vendela ya koloba ke non, ce que moni peut-être Laetitia c'est automatiquement zo mona Ursule Pechanga. C'est-à-dire que non bino mi balé ne boza wana bato groupe Simba déjà bosu bolungwe na bino ne boza wana. Ursule Pechanga sali bino nini. Parce que depuis bozo sala ba discours neti Siméon o na yebsaki yo bakozwa bakoyamba yo bakommunicateur nyonso ya Sila bakoyamba yamba yo ti tango ko Sila babwakisi yo. Mobali aza oyo azalaka na raisonnement ya ko créer. Komona makambo ezokende na réseaux sociaux ya bino ba artiste comédien. Na komona isusu bino ba artiste mususu boyeba na te bozobima kaka pona ko isusu ko sopa pétrole. Et sopa bino. Et sopa penza bino. Et la ki sa niveau na bino eza trop bas. Oyo lobby ata père ba petit a lobby yango makambo na bino oyo ya ba réseaux sociaux ya ba artiste. Mibali bazobima boye na kombo basi bwende nini. Makambo to yebi yango ezala peut-être ya basi. Et comme mibali boya bovandi penza na plateau na kombo a mwasi. C'est grave.
La grande famille, vous aimez vous partager. Mobali penzo zo zwata na yo avandi, ovandi na plateau. Ovande la combo ya mwasi. Yango to yango ya ba deux fois imati. Pour un homme vanda ya ko tcha artiste peut-être muninga no artiste ya mobali. Ovande le na plateau. Et non pas yo mobali oyi kufande la mwasi. Et sopa. Et sopi penza boyebi ke non. Otala bozo komate. Balobaka basi nde bazala ba problématique. Otala makambo na mibali ba osala. Banani bazwa succès na babuzo bibino moko boye ko mikunda. Eric Angotango zo tchaka munoko makaso bikeno ata SB achenga na film moko ekusisa ba pasi na ngai te na yepo na vite na yepo na nini te non ya. Tomoni opete pembeni yango ya silat. Tomoni pe yote ata na film moko ba koti shot. Obimi ka po moni Simeo abimi. Est-ce que vous vendez à Kapenza? Est-ce que vous avez petit donc ma girlfriend, ma copine? Pour ça fait la honte, il y a comme moi mobile qui vend na plateau pour na c'est aux gens que combo à moi si mususu. Ou peut-être aida ya sungayo, ou peut-être pour banan ko lande na sima. Le fait que nous aux gens payer ma kambouté. Pour un homme qui se respecte, un homme qui réfléchit, un homme qui a des ambitions, vous êtes des gaillards zéro. Je le dis tout haut, vous êtes des gaillards zéro. Vous êtes des gaillards zéro et simité. Et bambi bino nase. Ce qui bande kona bino mibali ba moni peza ke no bino peza boza ba fuja tala esime wangwe tala misapionde ya iso ki misapeza on dirait so ki pendenge nini yangwana papa ba opeso ba $15 na ba plateau na bango ba opeso ba $15. Tango aussi cette énergie na yo na koloba ya ko expliquer ya ko bimisaka ba audio wana. Des places ko ya ko comprendre que il me fallait pas na sali loko na sali. Tango bimisi ba audio tata lelo ba audio et pas si là. Au monité que no ba bango na ba audio wana. To raisonner le quoi bato. Nengo lobi que no okomi abakwiti oui, kende pas abakwiti ça problème te. Au monité que nous comme élément à craindre que nous sommes dans un groupe na bato. Obimisi téléphone no bato ba obanga. Éviter que nous comme élément à craindre partout. Surtout ceux qui sont dans le monde de l'artiste. Eh bien, on abimisa déjà ba audio, on enregistre ka bato. Est-ce que tu avais pesé au pesa que kota kata na nani te na setting te na paramètre te au tala nan au tala penza. Ya ezala ndeko moko boye na église place na sambelaka. Alinga profession de religion. Ye ayo kaka ateke na kuna prophétie ezala akembango. Et putain wakenda kuna enregistre na kidiba. O ibi mibali na basongi. Après zo ko yo ki sara bato ba audio wana. Ya ti lelo ata la ti veste ndenge ni ba pesa ki respecter ba ibika ke bana oyo ke bana ya enregistrer bato. Place mususu balingi ba yamba ebo ya ke po ayo ka isu prophétie ba yebse ke no zona no fo no tiango mupanzi. Tia fo no mupanzi avant to prophétiser. Tia fo no mupanzi. Bo mo te ke no za ridicule pour na yi. Pour na ni po enregistrer ka. C'est pareil avec toi yo Siméon. Lelo bimio lo bioza abakwiti. Mais ceux qui ba ko pousse pembeni na bango. Ba obanga yoti. Ba oza sir na yote.
na minute ata mutu alingi asolola na ya kobanga yo mpo enregistraka ata mutu alingi atindelo audio akobanga yo est ce que orefléchisaki okomaki ata na niveau wana parce que oza nanu jeune il faut luka vie siko mpo ozwa vie na minute oyo je peux dire que no lisusu na monde ya théâtre te parce que monde ya théâtre obimi fudiare monde ya théâtre obimi fo mutu monde ya théâtre baba oyo enregistraka bato tala paramètre wana c'est à dire yo mpo oluka nde kote mosusu pourtant ozwa koconfirme ke non nazalaki na 24 heures audio ne obimisi oyo mpe wana kobandaki kosolola na mutu te na mutu wana oyo abandaki akotindelo baaudio te so obimisi kaka ya ye bongo ya yo nde place oyo mpe bato bazozanga façon ya korefléchir obimisi kaka ya yo ntango yo olobi keno Gomez alobaki na odemare yo mpe ntango obimaki oyebisaki nani keno ozoya kodemare soza na bato wana oyebisaki keno nga mpe nazodemare mais soki otali Gomez azo évoluer déjà c'est juste parce que évolution ya Gomez esali yo peut-être motema wana pasi ya koloba keno tobandaki na ye à zéro mais tala ndenge nde bongo ezalaka le cœur de l'homme siko mpo bamba ye na se motema ya keto mobali azalaka moto azuwa peut-être oyokela mwasi no ya ndako zuwa oyokela peut-être bandeko na yo ya basi zuwa et non pas bacollègue oyokela évolution ya moto esali yo keto évolution ya moto lobi nasasa ye nabamba ye na se nabimisa baaudio boza na baraisonnement moko mokie mokuse soki na groupe simba bokobimisa ye te bolongola ye te bobengana ye te soki azoya barépétition bosengaka ye batelefone na ye botiaka yango kuna liboso po moto oyo déjà batindelaka baaudio azobomba c'est-à-dire que enregistraka mpe bato la grande famille beau aimer beau partager donc dans les réseaux sociaux cible ya sila ou encore ce qu'on dit qu'il n'est pas sila il faut qu'il oya o toucher peut-être personnalité ya Irsile Pechanga ou bien aussi personnalité ya Bellevie si on a quand il y a un peut-être ya Bellevie tout le monde a keloko wana te to cible ka Irsile nani sila te la grande famille beau aimer beau partager donc ba monsieur moko Nathalie Bonabi non réseaux sociaux ebi kobungisa bato mayele réseaux sociaux ebi kobungisa penza bato mayele bino bokanisi réseaux sociaux eza place moko bien réseaux sociaux oki omatisa mpe réseaux sociaux bambi yo isu na se mpona bino mibale ne bozala na Simon na Eric bozwi mpe makambo te bato mpe baobanga bino parce que boza bato ya bilobela botrahir nanu basere oyo bozalaki na bango parce que sere nini il faut ozala kaka mama loketo ye azalaka na biloko ta lokota bato kaka oyo bazalaki pembeni ya Sila bazalaki pembeni ya Bellevie ou encore pembeni ya Irsile ye nde azwaka bango ye akanisi keno azoyokisa bango mitema pasi ozoyokisa bango mitema pasi te oza limité okoévolue te avec bato oyo ya boye na pembeni na yo
La grande famille, pour aimer, pour partager. Donc, aux autres, les réseaux sociaux, au talina nolobi, mutango si la succès. Balati et le quoi sonzo boy. C'est comme si vous avez la kaliwa na évité. Mais nzambe ndaza na suka azana loba suka ya bomo inaye. Donc si tu lobby déjà sur les réseaux sociaux, si vous êtes le meilleur, restez le meilleur. Ceux qui boza ba numéro 1, bozo ngo nyonso basi ba pesi yango sila. Basi ba pesi numéro 1 ya ba pesi yango. Ala ki c'est ce que biso qui numéro 1 c'est ce qu'on a plus besoin. Que quoi la rabato ba problème. Non. Donc ekomi kaka ba bengi kuna Eric ya ko sala émission tala sima abimi kuna yanga mike yona mbango ke. Donc ozo préféré oya ko loba lokuta sur les réseaux sociaux. Oya ko baby sa réputation ya mutu. Oya ko bimisa ba secret moko boye o peut-être pour mutu wana ko ya ko répondre te. Pour mutu wana ko ya na vraie version te. Yozo loba ka ko zo continuer parce que ndenge bozo bima wana boyebi ke non au grand jamais ici péché nga ko bima aya. Boye bien très bien que non si vous comme que non plateau o ekobenga yo peso moins $15 moins $20 et au sasi au joki bon wana ici si peut pas passer na hôtel si ozo baby sa réputation na yo au lieu de garder réputation na yo pour na musala na yo est-ce que beaucoup makata na niveau wana partout place ma beza ma batu baza ma beza ngate mais lokola mokili ou encore communauté congolaise na ya groupe ya ngambo ya sila oza penza na mitema mabe moko bozo koka même pas ya nani fan nani star na bino azo ba inspiration amemela bato eloko moko new something new eloko moko asika tout le monde a dit. Tout le monde a dit. Famille Bota, vous aimez pour partager, les péchalov, vous aimez pour partager. On est ensemble. Na komi nanga ko chité, hein. Na komi ko chité, na tika juste na 2 minutes nanga. Et voilà. Alors, wana botika la ka koyeba ke non. Ici la kokwa ki saka Gomez te. Obino bobimi boye koloba. Ata audio wana, au sentir que non, c'était juste penser ya mutu. Nde lobisiye. Qu'est-ce qui prouve que ça qui bongo? Ata soki pesa ki bongo, eza normal parce que place batu baza. Ta normal ba buzo bana ou encore ba makambo bongo ezala. Alors, aimez partager la grande famille. Tous à la sous on a ébélé les lots. La chaîne Nabiso ya Belle Vie Télévision vers 16h30. Biso to continue toujours à consommer ba film Nabiso. Les lots tous à la 5e épisode. Tout qui non côté la papa Serge nazo eba kana na yebi vraiment ma capacité pour na papa Serge oyo. Tu yebi que ça sponsor munene na kati église déjà.
alors bato nyonso batieli misu déjà ezala basi décor osengaka senga donc aza na okolo bakeno aza donateur ya monene na kati église. Siko totala eosuka ndenge nini Monsanto autaki kobala papa JR. Papa Serge alingaka a offrir bango isusu voyage nuit de noces. Nazoyeba te Monsanto akoki kokwela isusu papa Serge mpona bambongo. Tovandaka akimia parce que baide ya belle vie ezalaka tout autre. Prise kapé akomi kotia papa Serge ka. Yango Miker akomi belle vie penza façon kena na biso. Miker moi c'est Mikili. Na tendance ba pese ko Serge Chantal. Ah Poutine, les hommes ont créé franchement. Alors, sans moi, c'est la grande famille, aimer, partager, on est ensemble. Tous les sous-bilés, on a pour un film, tous à la wana, tous soutenir Bastar Nabiso dans le bon sens. Et surtout, biso out of finger, tout ça, on a besoin d'analyse, que nous devons réfléchir. Pour essayer de réfléchir. On a besoin de Bastar Nabiso, ça a moussala tout le monde, et non pas de futilité, zangatina. Banami, bali, bo garder baban nabi, autant que les hommes. Ils n'ont pas babilo kobozo, ça les autres sont pas bino makasi. Alors, sur moi ça la grande famille. Tout l'année prochainement, je vous aime bien. Bon week-end. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.